Salut, comment vous allez? J'espère que vous avez malamu bino nyonso. Bon, bien, merci à tous nos abonnés de Victoria Cuisine TV. Nzambe apambola bino na bino pe nyonso botala ba vidéo na ngai. Nzambe apambola bino na ba commentaire nyonso bozo sala vraiment. Nzambe apambola bino. Alors, sans plus tarder, na kosenga kaka bo s'abonner massivement à Victoria Cuisine TV. Donc c'est ça, et ça chaîne mon kwebota misika. Par la grâce de Dieu, tozo koba malembe, o déjà 4 mois na biso donc tozo bundana na ngola nzambe. Voilà. Lelo na partager na bino likamo boye e komeli ngai. Non kaka pas batoué, ba faux prophète o ba tozo senga to mbongo na nini mengai e komeli na bandeko. Yango na osenga vraiment soba nzambe tozana kokeba makasi tozana attention makasi parce que ba mikolo eza mabe makasi donc ba temps o tozo vivre oyo crise eza sur toutes les classes sociales, crise na monde donc ba classe sociale nyonso crise ezali donc voire même na ba église voire même spirituellement donc tozo passer dans temps au monde entier et zo luka solution mais biso bana nzambe solution na biso eza Jésus-Christ de Nazareth nzambe na biso solution de Yohana. Alors tokeba na ba faux prophètes ba kotie belé na kati ya réseaux sociaux ba profiter na moment au l'église eza ko kangama l'église monsieur eza fuma me batu baza limité nombre batu et les caté belé donc batu mabe ba profiter na ba réseaux sociaux pour na ko bimisa batu ba mbongo pour na ko pesa ba prophétie à lukuta ba faux prophètes ba kotie na réseaux sociaux bokeba na ba Facebook. Bokeba bandeko tozala toujours vigilant totanga la parole de Dieu to méditer parole de Dieu pour yango des connaissances et ça la question qu'il faut prophète aye ko peso un message à lokuta ba prophétie lokuta okimi c'est pe kana parole de Dieu donc on a ko répondre parole de Dieu à okima à mon que aza vraiment bébé spirituel té mais aza mûr na parole de Dieu na seule erreur à okima. Alors, tous a vraiment na kati ya kotanga maloba na nzambe. C'est très important. Biso ba Christ. Voilà. Na yo peno yamba Yesu te. Erango pesa vino et pas Yesu Masia pour osa la protéger, osa la vraiment na kati ya assurance o eza sûr hein na kati assurance oyo e ko beba rater un jour assurance wana eza pour na libération na vie éternelle. Voilà. Na partager na bino ezalaki je me suis souka boye quand ba décembre ka ba période ka ya ba fête na vandi na ji téléphone na ngai na koti na Facebook pour na partager mi ba vidéo na ngai ya ba émission na Messenger na WhatsApp na Instagram na partager ba mesbani na ba vidéo pour na koti pour na partager na mona ka boye. Tout le monde a un message. Oh, un pasteur a une photo, il y a un pasteur, pasteur a une photo, il y a un pasteur a utilisé un message. Oh, bonjour ma fille. Parce que avant, on a nous demande d'amis. On a pasteur, mon pasteur, on a yébié, mais nazaka déjà na Facebook na mais na ebi na comprendre qui te basinga sous demande d'amis na tanga peut-être à fond ce compte mususu to ba pirater compte na accepter pe demande wana bandeko na fin na tellement pe na kipa ma Facebook vraiment te na kipa ina ngati après mo boyena mo ka message ekoti na ta la message bo bandeko pasteur on va appeler singa bonjour ma fille tu es bénie bandi ba français milayi na ngana bi mais amen bonjour ma fille, Nzambe, que Dieu te bénisse, ma fille, na moni, et je vis que tu as un problème. Lors d'un live, quand je faisais un live, et Dieu m'a montré que tu as un problème. Oh, ngai na se connecté qui même pas na live na ye, na même pas connecté na live en mouton ça qui na yebi ko ta sa qui live en wapi, pour na outé ko accepter kaka sur les champs na bandeko. Azui atini aipsinga ki non nzamba ya kisi ki na problème ngapi na lobby problème nini somo bandeko abina ngana na problème
Ganabi problème. Oh, ma fille, Dieu me montre que tu es combattu. Tu es combattu, très, très, très combattu. Ganabi, oh. Combattu. Oh, tu es combattu, tu es menacé. Des esprits des autres te menacent. Ganabi, oh. Bakamni pasteur Azo Bananga. Oh, Ganabi, alors. Ganabi, c'est ce qu'on a commis les nabis. Mon Dieu est plus grand que bah esprit wana, il y a des eaux wana. Mon Dieu est plus grand que eux. Alors, amen, bien sûr, amen. Mais il faut aussi le sacrifice. Oh, Gabi, sacrifice, il y a nini. Quel sacrifice et pourquoi? Oh non, sacrifice pour que Seigneur a délivré et puis sacrifice pour na bamili mwane kende kima. Gabi, oh, quel genre d'évangile? Il faut tout la parole de Dieu et que ça que na moment ya makambo boye o kimisa mutu mabe ba faux prophète ba ko bien belé surtout na temps o na doit insister tout ça la keba donc c'est quand lobi na ngana pe sa sacrifice na bi oh Seigneur Jésus a qui déjà sacrifice pour ngai hein, il a payé le prix, il a entièrement payé le prix hein, il était sacrifice perpétuel pour moi hein, quel sacrifice encore moi je dois faire? Alors, bien sûr, et ça bon que Seigneur Jésus a ça qui sacrifice. Seigneur Jésus a ça qui sacrifice, mais sacrifice on a senga yo, et ça éternel mutazo senga sacrifice wana. Oh, baneko, ngana bi tiens, éternel na Jésus Christ baza mususu, Jésus Christ mususu éternel mususu. Quel évangile oyo lingi oteyanga? Baneko. Ego isanga oh éternel nde mutu abisi asengi sacrifice wana ngabi oh mais mutu ana normal tembi mutu aza moyibi après ngana abisi na sacrifice wa pesa pour Jésus Christ a foutelanga déjà sacrifice nyonso après na abisi ngana bine o makambozo donc ozo utiliser identité ya mutu pour senga batu mbongo donc oza moyibi répands-toi hein ozo kosa pe loko oza pasteur loko oza prophète moko boye opesa toi message ya lokuta répands-toi hein sinon te kana nzambe ke kita likono répands-toi oza moyibi eza même pas photo eza même pas yo hein ngana yebi pasteur oh très bien o tie photo na ye hein répands-toi oza moyibi nazo yebisa ngo mukolo compte photo oyo ke yo ozo utiliser photo na ye po osenga batu ba mbongo ozo utiliser osali faux compte pour osenga tu bambongo na kombo ya pasteur wana répands-toi na kombo loba na ye wana même si répands-toi osenga sacrifice ba esprit nini ngo oyo moni pa nango bazo combattre nga nzambe o ngai na aza kati na nga leki ba esprit na parce que nzambe na nga za maître ya esprit nyonso hein éternel aza maître ya esprit nyonso na bandolo bane oza moyibi oza voler répands-toi bongo na motema tika kotambola ba photo ba passer osenga ba mbongo na ba réseaux sociaux oza moyibi hein eza na mbala suka na commune wana eza na zo yebisa kutu mukolo photo oyo tie ozo sengela ba mbongo na kombo na ye tant kaka yoki bo bandeko akati oso esusu te alimbala moko na bite na kota nanu excuse na kota no na compte na ye na compte Facebook wana na compte Facebook wana na fini na toucher côté oyo na cliquer côté o batera ni ya nini ya profil pour na kota et pesanga accès na kota na compte wana ba moko ba répondre que compte wana eza ko exister te donc a bloquer en tant qu'on essaie que na sa mukolo na sa pasteur oyo que yozo singa mbongo na kombo na ye et puis na bando ba ne répondre to na ba réponse dans une celle qui est aoki soni a bloqué maman na compte a bangi alinga pe na suna komeli pasteur wana siko original siko photo ba utiliser na komeli pasteur bazo senga mbongo na kombo na ba tie photo na yo mutu boyo senga mbongo et au sala une semaine pasteur na répondre nga alobi non ngai na senga batu mbongo te za manière na ngati ya ko travailler na senga batu mbongo te bandeko ali muyibi wana akanga compte na koti sunsu na compte yango ezaka a bloquer ngo libela ki makenda bandeko tokeba ba faux ba komi ebele ndenge Yesu ayebisi biso awa na Luc 13 soto tangi na Luc 13 omona ndenge Yesu alobi pona ba faux prophète wana pardon eza na Marc soto tangi na Marc chapitre 13 verset 6 Bible ayebisi biso car plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi et ils séduiront beaucoup de gens. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi, et ils séduiront
beaucoup de gens. Marc 13, 6. Yesu aïe ba disciple, toi ba disciple bando tout na Jésus pour na ya temps de la fin. Jésus-Christ en ça va ngoke, beaucoup monde ba tebele ba koya na kombo na ngai. Ba koloba ke ngande Christ ou bien ngande vrai prophète, ngande pasteur nguya, ngande pasteur ceux qui nini, ceux qui dédoit, ngande pasteur ceux qui bombasse. Donc ba oya na ba kombo ebele, boke ba po ba ko séduire ba te belé. Bandeko, séduction yangoyo. Séduction toyoka na Bible yangoyo. Ya ko pesa ba prophétie lokuta, ya ko intimider batu, ya ko tia batu toujours na kobanga. Ya ko tia batu toujours na kobanga dans la peur. Batu ba vivre toujours vie na bango kitoko te, baza toujours angoissé, baza toujours stressé. Au moins muto sambila maza stressé, azara so l'aise. Pourquoi? Ba message azoyoka ya kobangisa. Tokeba place tozo pesa matoi mutu nini opesa ya litoi kwa loba ekotaka na kati na yo ba message nini yo zwaka bien aimé tokieba ngai na longa ki faux prophète oyo parce que na tanga parole na méditera parole na vanda na luka nzamba lobelanga la parole na kena luka na ba prophétie te na boite prophétie eza bien. Mais il faut examiner la prophétie nyonso. Neti muto tango pesa nga prophétie na e. Directement na so ko examiner ngo na motema. Na so ba Saint-Esprit éclairé ngai. Saint-Esprit éclairé ngai ça faux prophète. Na ko kanya za faux prophète parce que tant lobi ke sala of sacrifice pour nos délivrance. Et puis là nous, premièrement la kanke faux prophète, tant lobi ke tant zo sala live na ye nzamba la kisi ke ngai naza combattre na ba esprit boy. Or nga na live wana na se connecté te na yebi ete na yebi kutu te siko ye nzamba la kisi Alexis kombo na ngai te la kisi ete place na zali la kisi eloko moko te Alexis kaka naza combattre boy. Pour na zaki na connecté te na yebi epete. Mais atie photo ya muto na yebi. Nakangaki no lokuta bongo pour live on tike ko mona ngote. Et puis deuxièmement tant lobi ke na pesa sacrifice nini bien aimé yeso sa futa nyonso soko ke sika délivrance non pesa sacrifice tiens bon enveloppe eza faux église ngana ebisu eza faux église église a lokuta baloba ke délivrance o tiambongo baza ba lokuta bato mabe bato yo ba faux prophète yeso lobi na Marc 13:6 ba faux prophète wana. C'est bien de ce qu'on peut si tu as délivrance na yote. Il faut délivrance maman sacrifier pour yo poser pesa bambongo ba tobele bilo ba leli bambongo na bango pour na ba faux prophète. Délivrance ko ba signe la mbongo te. Et puis muto azo délivrer. On est là il sait que yé mo ka za délivrer. Aza délivrer te. Parce que muto aza délivrer aza molimo kipidité te. So moni mutu ka za un esprit kipidité donc ko senga bambongo motema tana mbongo. Keba aza faux prophète. Aza faux prophète a monsala nzamba lokuta ayeka kapona ko benda bato mbongo pona ko vimbisa libongo na ye ba komi ebele depuis ka bakangi l'église internet et baby et comme mutu nyonso kaka direct alléluia to sambela boye nzamba zo lexanga kieba mama kieba yo connectaka na ba prière nyonso o mona ka prière bazo lexa yo kuno connecter o bandi ko landa ba prière o bandi ko partager ba prière nzoka nde mutu wana zo partager azana ndoki nganga banda ba prière ngo ba délivrance ya bani et loko moi échanger na vie les até ba makambo contre zo bakisa non eza bongo te mama comme zo bakisa meloko na vie prière eza bongo te prière tant zo sambela faut changement ezala donc to faire attention les lo mutu nyoso komika kombo Yesu na munoko na ye na ba ba yebeki na ba okutu makambo Yesu te bazaki ba oyebiki azane oyebi tambula bongo na te azwa ba temi wapi abongola motema wapi abanda eloko moko te ayeka na nini a pasteur tokeba to za esprit discernement to singa molimo santo apesa discernement yango ba chrétien to tanga parole ba chrétien lelo oyo tozo tomber ba victime surtout biso bana basi toza ba victime makambo ya ba prière tokeba parce que quoi baby que moi si aza motema mawa moi si makambo nzambe pour makokanga motema te moi ça za na souci ya batu ana souci maka vie na ezala bien moi si alinga makambo nzambe
Hein? Même Yesu tant zena mokilo à notre travail na basi ne basimba finance basi ne basimba ki makambo bazaki fi basimba ko finance te bazaki ko financer évangile à Yesu et puis basi ne bazaki côté ya makambo neta kolamba makambo belebe ba compagnie ki Jésus Christ bongo donc basi balinga makambo ya Yesu ndeto za to linga makambo ya Yesu on peut to za ba enfant chéri nzambe hein pour to ba na suka nzambe voilà. Hein? Si on Satana a utilisé ce qu'on va séduire pour ne séduire Karabasi pour bien nzela moi aussi à détruire l'humanité mobimba. Bande koto za la vigilant. Ba prière nini oyo landa ka butu butu. Aussi ça peut ba prière ngola libo bandoto mabe. Aussi ça va prière ngo ozo sosolate bandeko. Bande ba pesa message wana. Bande ba profession na kimi silo na vie. Ozasuna kimia te okomaka kobanga banga okomaka kobanga banga esengwe sila yo eza ya nzambe te molimo santo yaka kolongola mutu kimia te molimo santo so apesi yo message apesa ka kimia apesi na solution mbala moko so omoni message mo apesi yo ekoma ko troubler yo ekoma mal à l'aise okoma ozasuna kimia te keba eza ya nzambe te hein so pe apesi yo message yo ki yango olobi te lokwa na discernement non sikote ngape na ko prier na tout na penzambe alors quand tu vas bonde le tout ni penzambe nzamba ko révéler au bonde nzambe ce qui message au muto apesi na nzambo seno to pe uti pano lakisa ngamoko so moni yango te nzamba alakisa no yo te tio bosa no yeba ke za faux message musupe nzamba ko lakisa ke eza yango te nga na pesi te musupe nzamba ko za silence alobelo ko te yeba ke eza na mo yango te musupe nzambe akolobela yo ke eza bongo alakisa pe likamoko abongo na ndo to alakisa pe batu mususu toke baba faux prophète ba tondi na ba réseaux sociaux mutu nyonso akomi ka pasteur mutu nyonso akomi ka maman pasteur papa pasteur évangéliste bazo te ya baye na ba intérêt ebele pe bazo te ya o kine pe na bandako bafanda ka désordre mitema mabe ondima kutu te donc yema te ya kezaka pona batu mususu pona yete ngaso nzamba pesi na yenga message te ke na partager na banlandi na ngai to na batoto za na bango na ba téléphone ba caméra na nga ba yebinga to sola mingi makamwa nzambe mingi ba expérience na vivre ngo ngai moko na nzambe na linga la ngai sote muta sambela nga muta lu se non na prière nga moko nzamba alexanga makamwa nga mona pesi bino témoignage na nga ya voyage na ngai nde nzamba alexanga passer pas na nga na ki ne pas mosela nzambe moko te ke achanga maboko to ko tenir retraite non nga moko. Et na ki romona ke muto na pesa ka confiance à 20 ans na yeba no makamwa nzambe bien te yene mtawande ko bundisanga et ça te va pesa nga prophétie non nga moko to na prier nzamba la kisi nga moko yo pe bondela ka pona situation no yo moko so va pesi yo message bondela pona ngoyo mo nzamba révélant ce qui est vrai ce qui est faux tout ça là attention mokile baby donc nzamba permettait ki kaka moyibi wana akuta nde na ngai ponga na yebi na nga parole. Hein? Na meditaka ngo, na meditaka parole de Dieu, na lisuyo molimo santu, azo ko édifier nga yango na longa ki mutu wana. Akangi pe konso na mbala moko kimi po abenda baninga msumbo ngote. Omoi ndeko nanga, il faut retanga parole de Dieu. Lelo banzimelo to ngi tanga parole de Dieu te. Hein? Oyo kaka mate ya kaka na église sili na ndako tanga parole te. Oye bandeni. So kute na mutu mwa boelo kutabwe na réseaux sociaux. Na azio mbongo. Ayi so peke milimo ma ezo combattre yo za bitumbe poko molenga. O tinda sacrifice nenga senga nga wana. Ale oke kuno teki soki loko nino defina ba nyongo. Okoti na ba nyongo okana kite o tinde pa mutu lukuta. Délivrance va foutre la mbongo te jamais. Délivrance va foutre la mbongo te. Délivrance va foutre la mbongote. Et vraie délivrance c'est sa repentance. Tant on sali repentance, on se repentir au tiki mabe na onyo so sengi nzambe bolimbisi. O bandi ko bonde lesko nzamba restaurer que l'homme akangola yo. Processus à délivrance e banda wana. Yo moka ko zo prier ba oki mate ya moko fuka mo bandi ko bela Yesu azana kati mitema na biso. Aze so te point to yambaka e poto za na relation personnelle na ye tant oza likambo ke direct et pas Yesu. Ke ole ke pas pasteur et pas prophète. Non. Ba prophète ba okokipe ko pesa bango ba sujet na boyi te za bien mais ba faux ba comme belé ya ngone faux o se exercer yo moko na ndako prière ko tanga parole yo moko za la pasteur en vie na o tanga la parole de Dieu c'est na molimo santo sosolisa yo makambo ozo tanga poto okuta na likambo ya bongo ya ba faux prophète wana o Yesu lobiana na Marc 13 awa tant okuta na bango o ye ba ko se défendre na maloba no moko te mais na parole de Dieu connaissance o yo zui na Bible na nzela lisunya molimo santo donc tout ça na très attention bandeko. Tout ça là très attention. Les gens te belé, alination ko ressemble la te ka ba live ba prière ozo prier parole de Dieu tangate. Hein? La Bible le dit, parole avec précis, parole na prière, ce qui s'accorde. Jésus Christ est Seigneur.
Omoni, tant que vous priez, mais vous avez la parole, au moins que vous avez le côté. Na ba prière no o prier malobani malobana yo moko yango mo ba réponse ya te bokuta na ba faux prophète o ya kokosa o kosi ya bimisio ba mbongo après si muto bandole la point nini manque ya parole ya koyeba parole de Dieu. Donc manque ya parole de Dieu. Donc manque ya parole de Dieu et ça que ba faux prophète ba kosa yo. Donc il faut qu'on médite parole bandeko. Yeso lobi mutu o alingi ye ako garder ba parole na ye. Il faut to garder la parole de Dieu pour sauver biso na moment où ba faux prophète ba loup hein o ba koya pour ko dévorer ba brebis, ako ko dévorer ba brebis te pour parole de Dieu Esaïe na biso ba brebis. On attaquer loup na parole de Dieu. Donc on attaquer faux prophète na parole de Dieu. Donc c'est ça bandeko na ngai. Donc to pesa na mikumbe pa ba prophète te yo sambela no suto koma kana za ba pasteur na nga, na za ba prophète na nga. Non, comment na ba prophète na yo, ba prophète ba nga, na za ba prophète na nga, na za ba pasteur na nga ba sambela po na nga. Non, eza yango te. Zala la relation personnelle na Nzambe. Po okuta na ba faux prophète te bandeko. Ba faux prophète ba komi ebele. Na ba faux prophète yango. Nzambe ko tuna bino milimo batu o bino bo bungisi. Bato bino bokosa bozo bambongo na bango bosala bango mabe bobima na bana na bango bopesa bana na bango bazemi bopakola bango mafuta nzamba ko tuna bino bapate na ye nzamba ko tuna bino bapate ne bobongo na motema na yo faux prophète ono tindela nga message wana na pesa soki sacrifice nini bongo la motema yeso na posa no osaleli na vérité soki te kanda nzambe ozali ko na yo akotuna yo bapate na oyo osolia ba mbongo na bona lokuta na milimo lokuta oyo soki ne kopesa bango po bapesa ba sacrifice ndeko na ngai délivrance ça mo na sacrifice mbongo te na sacrifice eloko te ka ya prière ya foi na yo o zala ngwe pa Yesu ndako kangola yo. Yo moko soko désirer déjà délivrance na yo o se repentir délivrance déjà bandi wana kokero luka no te ba pesa ba profession pesa sacrifice pour nous la délivrance et ça mensonge. Donc c'est ça bandeko na ngai to yeba kotanga parole de Dieu pe to sala keba na ba internet oyo ba te belé mususu mona nzale kangi na ngoye azana eloko sala te nzala tellement leki na ba makambo aba ba clolo confinement lobi boza déconfiné lelo ba couvre-feu nzala mbongo izate a osala nini a monter kaka réseau na ye ale a fungoli se chaîne na ye compte na ye abandika côté akosi ke pasteur o nazo mona boy se ozabo eloko boy zabo o ne boy ba message à lokuta o pesa sacrifice wetina mbongo yo potindi pona ajimisa libumne muta lokuta. Il faut te ba parole de Dieu pour to kimisa ba ton modèle wana. Ceux qui va chrétien n'y sont autant la parole de Dieu. Tozo gardons la motema, tozo tiens vraiment avec tozo tiens vraiment libération ma camnio surtout tozo tant la Bible, tozo méditer parole. Ba faux prophète wana, ba ko kima musika na biso. Ba odimni ba zamuke parce que il faut pas zalaka pour yesu mo loba ki ba kozala. Pour maloba nzambe ekokisama. Donc il faut tout ça la keba yesu pas kebisi a le faut que ça la keba bande ko na ngai et belé o ba situation mususu o vivre ça na ngope esprit ya mabete eza na ngope soki ba kanga o te mais eza ka likambo aton maintenant faut prophète a profiter kana likambo na diembele na komo ko sake ozami na sina boye ba kanga boye pesa sacrifice soka okika pesa sacrifice ndeko pa melaye asa mutalokuta. Yesu sika monte akangola mutu asenga kie mbongo ba délivrance kutunya malongo esala malelo ba délivrance o Yesu bando sala ezaka kutena aveugle bo lobi na epe mona moni tambola tamboli asenga bango combien mutu akufi bo Yesu lobi na fils réveille-toi ou lève-toi mutu pa la muki Yesu asenga bango combien ando senge loko te nada zéro ando senge loko te azalika na compassion et bon siko ba délivrance lelo o bazaka pesa sacrifice intel pesa mbongo boye tinda 200 €, tinda 1000 € pour la délivrance na yo o pesa 1000 € mais ozu délivrance en côté yebisanga ba délivrance combien ça ma oto mona mutu akufi lelo pe bala musie combien de gens c'est ça lama oyo kaka lisolo ngana na vivant na misu na nga boyete oyo kaka lisolo ke mutu moko bala muka ki omoni epeto ebi adresse na été pour nini pour ba faux prophète nde bazo sala biloko wana alié pe mbongo asali na epe loko mo malonga te mais mutu aza molimo mosan asenga mbongo te ausana no musala ya papa asali musala ya tata et sili aprendre sima pa nzambe muka ko récompenser na manière na ye ezate ke bato ya kangoli ba pesa ki ba mbongo neti église mo botoki na bandeko église wana ezaka na Europa
quand dit que na ba congé na bino to que kaka église to que nanu ko prier ndeka ezalaka comme dimanche ekuti biso to que no prier allez l'église on peut ba bino samedi pe bazana na ba prière ba délivrance to ke pe ko participer ba pe ça soit fiche moko to remplir ba fiche on to pe ça soit remplir on faut que ça 50 euros ngabi tiens oh église moderne mais si c'est wana oh délivrance c'est comme sur ba fiche. Avant de délivrance, il faut remplir après ça 50 euros. Aussi, on va faire un jour le roi Moutoumoko à ça la suite une banque qui sont caissier, il y a ceux qui a wab, ils sont à ça la azur, on peut le quoi est engagé bateau. Aussi, il faut 50 euros. Nabi oh, aujourd'hui on peut les dasibo, non dasibo, il faut 50 euros le quoi délivrance c'est comme un bon. Oh nabi na bon te. Oh ça t'en offrande te. Oh nabi offrande na oh combien? Nabi pourquoi? Oh, tu as une offrande combien? Oh, tu as 20 euros. Oh, kasi, Dieu zela nanou, aux anos moupanzi, tant que tu as 50 euros, bah, les cas. Nous avons étudié l'église. Na yeba ceux qui prophètent on a zarapende solo nzambe. Mais ils ont makambe nzambe alexenga pour na prophète wana mais na bombi kombo na ye, na bombi l'église wana nzambe muka kuta na ye, abongola motema na ye, asela nzambe na vérité. Si wana tianga mopanzi alobi oh no yo zalana lokoza 20 euros ya offrande zalana wana 50 euros baleka nanu ngabe na zeki na ngana mbongo mais na be ngana ko pesa 50 euros na ngate pour la délivrance yesu kuta sema musala makasi kuna senga ba tu combien assez kuisa ba Lazare senga famille Lazare combien asenga famille Lazare l'autre côté assez kuisa Lazare 4 jours Lazare c'est quoi et bon mon cas délivrance à pamba oyebi pe tout ce ko délivrance on ceux qui pété 50 euros oyebi que ser wana penza place ça abonga motema na église wa mobimba. Na critique avec l'église mais loko na kute na likambo nazo fungola ka batu misu tokeba po toko critique église te nzambe moko ay makambo église mais nzambe ici so ba faux prophète ba osala o ba faux prophète on basé nzambe te et c'est na biso te tokota ba église à modèle wana obi ser wana alekisa bato ba 50 euros ba remplir ba fiche. Papa moko to zaki na mawa moi c'est un cancer ayo luka délivrance ayo si papa moi c'est mon belle nga bi ba sengi biso ba 50 euros ko na sa nini so na hôpital na pesa mo be na pesa ka 50 euros na sa ni na pesa ka na ebe makambo moto ba senga mbon exception na mawa na so ni papa nga zaki lo wa neti ba Amérique latine kuna exception biso kuna mawa nana otala kanga l'église on eki ka pona étudiant na juste ko alekisi bato ba 50 euros et sili après bisanga yo siko leka ngabe na otaleka na kina leki abi wapi 20 euros ango na jina pesi à la juana apesi nga siko fiche remplir ngabi en tout cas église ezanango izinya o fabriquer mbongo les églises te délivrance jamais ba senga batumbo à l'équipe il bosso avant aux délivrance fiche ezana 50 euros au remplir fiche ngabi ba voler. Tout ça l'attention bandeko. Obi na pesa offrande 20 euros na boy qui pesa 50 euros parce que na yaki na étudier église wana. Ba tumsuku to ba OK l'église wana bino na ke na yebi na ba kana ke na ke me ba yeba kite loko ni na ke na kotala kuna. Na yeba soki ba c'est la nzambe na vérité. Nzoka ba c'est la nzambe na vérité te. Et puis ben nzambe ko l'exanga pasteur wana zanani. Na mona kiye azanani ba puissance so asala kana ba ba botaka ba ba zora ba délivrance ona ba ba lobaka ke ngai me na kanga yo wo eza wapi na mona ngo. Mais place azali yesu masi akuta naye soki te eza pasi nzamba otune ba brebi bandeko tosala keba lokwa bakangi l'église bakomi siko na ligne bango nyonso ba ligne eza saturé au moins la connexion comme kilo pour ni bato atondi saturé pour na kosala ba prière pe ça ba faux prophétie ya opezi ya osenga to mbongo pour muto za délivrance muto osenga mbongo pour la délivrance aza faux prophète aza mosala nzambe te yesu masi asenga ki mutu mbongo te pour na kangola bato. Tout ça l'attention bandeko, tout ça l'attention tango comme abe, tout ça discernement molimo santo. C'est un discernement molimo santo a discerner mutu nini yo pesa matoi, mutu nini yo ki na ko se connecter na ba prière na yé. Bandeko mokileza kobeba. Mokileza kobeba. Musomonika délivrance yemo ko sa délivrance wala. Aza na délivré te. Asa délivrance te muso tino to gêner yemo ko génératé, yemo ko mina ba fufa minene. Azo liana azo nyokola bato ba génaka. Ko gêner ça ma bête et ça bien mais gêner la conviction na yo que molimo santo penza ti na kati na que non il faut gêner pour la situation oyo bi pe que nazo gêner pour la finance nazo gêner pour la délivrance nanga nazo gêner pour les loko boy voilà pour prier au monde que nzamba o répondre mais soka gêne ka babi ka to gêner ka boy ba teti na ni bo gêner ka ko kanga banzala bozo gêner heureusement réponse to moi gêner si le problème est problème à munene. Au moins, comme nous avons outil prière, vous avez ma cambo boy sous nzambe nanga. Pour ébaquer,
jeune bosala eza ya volonté nzambe te jeune bosala eza na volonté nzambe te nzambe ayebi makambo wana te tosala makambo na sentiment te bandeko tozala sage tofungola miso totika molimo santo atambwisa biso parce que temps ekomi mabe totanga parole de Dieu na ndako tanga parole méditer yango bondela l'église oko eza kokangama bondela so pe église eza kofungwama ya bino kende mais zala sage kozala fanatique ya pasteur to mwa pasteur lokwa Yesu aza Yesu taza ba pome belé soko toki na ndako na omona comportement ni bizarre oyeba to bazaka tout autour ya ba pasteur bango nde bamonaka makambo vraiment vrai comportement ba pasteur mais na tenir ba pasteur rigueur te ba pasteur a vrai babanga nzambe baza mais ba faux ba lourd o ba communauté na internet na ba Facebook na ba nini baza ebele o baza batu mabe donc faut to sala attention ba pasteur malon baza so moi pasteur te parole de Dieu abondeli po na zo sengo mbongo te o sentir pe na kimia na motema na yo o bondeli pe nzambe soki aza mosali na yo nzambe lakisanga nzambe pa lakisi yo ke aza mosali na nga kangama na pasteur wana me kokangama neti akoma kwa nzambe non zala kaka na ye malamu yo kaka maloba nzambe na nzela na ye mais soki omoi pasteur akomosenga oyo bambongo basacrifice nde koye keba kata contact na pasteur wana aza faux ayeka juste mpona koyiba koégorger kodétruire donc yango wana tokeba. Donc c'est ça. Nde on a linga na partager na bino. En tout cas, nzambe apambola bino, tous à la sage, tous à la prudent. Donc mokili et baby, ba faux prophète ba continue na kati réseaux sociaux makasi. Donc ba tolokuta. Na ba maman monsieur ba commencer ba prière na ba ligne, continue na ba voice ba ni ba tolokuta. Tokeba vraie prière na yo salango yo moko na ndako na bana na obondeli soko lingo connecto na mama maloba nzambe ba vrai pasteur bazali o nzambe azo utiliser pour bater la parole na ye toza édifier au moins ote yo parole au sengo mbongo te a opesi ba prophétie te ke na moni lio boy na moni non nzamba ko lakisa basali na yeke ndeko wana za boye nzamba ko révéler boye mais tango yebi so muto wana osengo mbongo te ayebi so na ndinga kimia bobondeli sili yo moko ko kontie ba sujet de prière na mais nzambe avant lakisa batu mususu akolakisa na ope yo moko ando révéler yo moko yango il faut kokoma bandoto et ça très important kokoma ba vision et ça très important nzambe banda ko révéler na yo moko tango ozo comprendre ka te ozo comprendre ka te ndando lakisa batu mususu mais nzambe a révélé toujours bananae et loko nyonso tout oyo elinge ya tope oyo ezala déjà caché abi nyonso ezali caché ko mala polele nzambe olakisa biso donc tous à la sage surtout na ba Facebook na ba WhatsApp na ba YouTube tous à la sage makasi mutu mso azo sambela munoko na eza masumu munoko na etongaka munoko na loba maloba mabe aza motema mabe tango apesa no sujet to sambela connecter bon se connecter bino pe boke kuna ba live bo se connecter yeba mutu atanga zo loba maloba na ye maloba ne mabe e comme malédiction pa bino bato bozo landa parce que abanga ni nzambe te il faut attention to kenda ka ko za ba mère mete lokwa ba mais lokwa so ki ba taba to za ba taba te be non tous à la sage bana nzambe molimo santo zakata biso a molimo ya timidité te a molimo intelligence za molimo force za molimo moto donc tous à la sage tous senga molimo santo atambwisa biso vraiment surtout na temps oyo tozali donc c'est ça on a ngana partager na bino yango wana nzambe apambola bino nyonso bisika bozali bo s'abonner na Victoria Cuisine TV makambo malamu ezali nzambe apambola bino ba bon weekend na bino nyonso esika bozwami nde tomonani mikolo oyo ezoya ciao to monana numéro mususu bye